et belé ba yebi ndenge ba koti na parlement ba yebi yango so ba ndiko sala ka ba jusqu'ali de jonjon wana ako dissoudre yango ba ko ça jani ma sécurité mun ko sala zèbre chantage azate ala ba prérogative constitutionnelle ako dissoudre yango ba otira ba chômeur ba député ba kota kinini ya Jani Mabunda o ba kwenga ba kwesa Jani Mabunda meka bangwana ba tele misuko lobake na gouvernement ebimi ndeti e ba CP na ngote ba ko zo ba député nyonso te ba ko ba ministre soki ba lobby que non ba bandi ko sala oyo biso to be yango chantage les chefs va dissoudre l'Assemblée nationale a dissoudre yango sur 26 et se retrouver même attends le ministère Mogo bazui mais parti aux gens à pouvoir de IDPS papa ata ba lobi mutonga za mutu mabe akabol na bino province nyon su bodu eloko mako o sepelate merci beaucoup na bandeko tout bolandaka ba analyse na biso do salaka ya politique pona ko sembola bandeko tout onion baza libanda mboka ba diaspora balandaka ba émission na biso na 3W Congo France. Merci na mo boss Mesedi di Pumba ko tela biso na kata Lyon na ko bo santé ba partenaire na biso lokola mami Milinze mamotema tous pepele ya mbeto na ko bo santé balobi onge diko ya papa Léon Banze na PC mbote na musika na mama Lili Mbanze ba tela biso na musika na ko bo santé Pauline Ngengo ko kabeza éducation to ko sula lelo na moko ovema to sala kani ba analyse belé boyebi déjà ovema alobaka bo sembo ovema place za mabe alobaka mabe place za bien alobaka bien moto a sembo la kabino ba vérité nyonso eleka na kati ya mboka na biso. Bonjour papa journaliste batebele ba kolanda yo batebe ba zo sepa na ba analyse no mususu pe ba zo tia ba commentaire ba lobi ba vérité no zo bimisande zo blesser bato non congolais azana culture ya kolinga vérité te il faut aimer la vérité. Tozana na période ya jalelo teto époque moranini naza muntu ya IDPS o na bundi na IDPS na bunda na IDPS na zaka na IDPS makambo ya kati ya biso ya IDPS ta muselo ba maboete mais o bozwaka na bino kaka bozwaka o bozwaka parce que boyebi choc o biso toyoka te na biso to bundi bitumba et léser batute bato ba ko se sentir lésé na ta musuna ba vérité na bimisa ba comprendre na no politique te mais jour ba comprendre politique ba ozala bango li sous les étés do yango na monsieur Jotolo bakali kambo président Fachi c'est mon président biso ba toto soutenir ye biso to simbi to soutenir biso to bandi le loté tant biso to benga national kuna na parti ba to musu ba ebite ngala zalaki muntu oyo na salaka négociation ya président Fachi na leki na imoko kovo ingila devant Fumu Sabata le conseil ou autokufa tozaka biso 3 ngai 4 ngai kovo ingila Fumu Sabata na président Fachi a pardonaka kovo ingila pona ba mbeba kovo ingila sala j'étais là na sala médiation do wana za président na nga na biso tout na biso tout mais le gouvernement bimi to to sa émission l'autre important gouvernement mettre peuple congolais ndo la gouvernement bima gouvernement mapo ba bakase gouvernement soki bimi loko kitambala moko ndeti moko ko marché maman gouvernement bimi avino pour na gouvernement non te gouvernement d'abord félicitations à président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o biso na nom de code na biso secret les asso secret pour boyoka on to benga ke zebra. Depuis pourquoi tu bien avec zebra pour le boko wana à droite ce que beti au quoi ya kao donc le wa sali wana muntu nyonso na kati ya ville ya Kinshasa na Congo aza d'accord acheba tout d'accord surtout côté ya ba maman aza le deuxième président na Afrique noire sud-saharienne oyo apesi ba mama kota ya nengwana après président Paul Kagame ya Rwanda comme koto ba mama to simba no place lelo gouvernement ya biso lelo ebimi oyo to moni tozaki na 65 mais le président na biso ye a changer pe maele na ye makanisi na ye par rapport ya mbongo ebele bana ko bima abomi banini mususu to tikai lokwa na 47 avis na place avis na nga eza très favorable parce que gouvernement pléthorique ya na sens ti bokotondi sabango basala na musala te
babendaka na bango basalaka baje wana baje de méjeunes de vilain basalaka yango pléthore pamba ye mo mokonzi mboka a réduire yango a former mon équipe moko propre talent na finance montache wana mana joueur doka yebi pena mambo finance tala la communication montache azana muta FC7 mais c'est un bon joueur abeta bien donc la sélection wana exact très bien donc elo wasalo nga kidisi yango d'abord dépense ya gouvernement au peser souté dépense au peser souté mbongo wana so nomona na kati ya mboka mbongo wana omona enveloppe wana etikali et au côté na ba fonctionnaire à l'état misala les ebele il faut tonga ba logement sociaux pour na bato président fois tonga yango na interpeller mingi son excellence ministre Pius Sala Sugo Musala mandat oyo le ko sai bulote mais mandat oyo tant na osala enquête ne na sala wana na mona ba logements sociaux ezo bimanateur pona pour favoriser coût ya logement na ta ville à Kinshasa. Tout le monde peut ministre Penga kwei IDPS. Mais il faut kweyat. Et bon parce que ça na IDPS. So on sali bientôt kweya. Yango wana ba vérité wana ezo léser ba tumuzuzu. Parce que ça na IDPS. Mais il faut to l'axe exemple. IDPS faut l'axe exemple to bunda ipoani. To bunda ipo mo ibesila. Ba iba mbongo à l'état te. To bunda ipo na droit de l'homme. Baka ngasu batu pamba pamba te. To bunda ipona social abatu ezala bien. Ozomona tu écoutes ba coronavirus ba makambo ebele bele mais le président de la République avec son gouvernement c'est bas jour et nuit bec ongle mon mbale abatu pour quand même stabilité ezala tozana ngos tozo bunda siko pour na guerre ya STP et si là mais tout le monde côté ba maman 18 femmes idée wana na kati ya gouvernement to côté 18 femmes ba mama balela ya trop biso bakipaka biso te biso dasenga ça maman Denise il faut épargner la première dame na mama Gambouana la première dame aza mupanzi à papa a quoi conseiller papa mais elle ne gère pas le gouvernement bon le épargner wana benza ngalo ba toujours celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur aza bonheur ya papa a quoi conseiller ye mais a quoi kota na makambo wana te mais papa asali oyo azalaki nango déjà oyo abundi nango po akoma nenga komi wana à mettre en exécution. C'est ça un chef. Il a dit, il a fait. Yango wana. Ba mama bala kisasikoyo musala na ezaka pamba baganga wana o parité d'abord parité za diabolique. Parité za diabolique parité ezelo mo oya tata nzambe te. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Parité na mo basenga wana ezaka diabolique. Sikoyo président de la République, chef de l'État, a joué, a payé bénédiction. Biso to abato chance te. Biso to abato bénédiction a joué bénédiction, a payé na ba maman, basala musala, tout monde ba ba beta, baza na terrain. Na bénédiction no soto ko de mon ba beta, total rendement na bango. Biso to lingite ba échouer. Mais il va échouer par rapport aux la vérité au ma batebele ba sepela kana banaliste au sala kana na 47 ministres ni au monde qui avec complètement ko sala au monde qui a poste na bati ma pointé ngai nazo interpeller ka ministre Pius Mwabilo en tout cas nazo interpeller makasi na mandature o elekaki aishuagi mandature eleki Pius Mwabilo aishuagi mais tata yawe a permettre les lisusu azonga président zongisi parce que le président zongisi na mandatiro asala musala e monana asala musala parce que biso tuzo komaka na kaye tuzo côté mandatiro o toleka abimi na 3/10 puis sur mobile mais mandatiro oyo asala ke aller quand même moyenne akomata na 7/10 tout le monde a même moi ba logement sociaux. Patrick Mouyaya vina Patrick Mouyaya azana na FCC mais excellent. Moi j'apprécie jeune wana. N'apprécie Aïe par rapport à son travail. Moi je ne vois pas sa famille politique. Je ne vois pas ça. Combien de travail place wana makasi par rapport na lukuta, par rapport au la vérité, par rapport au bomba, makamusu le kana mboka, est-ce que tu as la capacité à la même mine? Batu balobi menda travailler wana makasi. Un prince ne ment pas. Un prince ne ment pas. Un prince dit toujours la vérité. So oza na prince. So qui oza princité. Là Dieu oza menteur. Il y a travaillé dans un travail. Patrick Mouyaya pas au travail dans un
mais baza na famille politique moko na FCC. Mais Patrick Mouya va travailler pour la République démocratique du Congo qui est sa république. Vous comprenez? Donc à travailler pour la République, à travailler pour la non non, à travailler pour la République. Donc à travailler pour la République, à travailler pour la classe politique mais pour la République. Madame Bazaï ba idée na ministre. Na vision na ministre banani. Madame Bazaï ba bimi. Madame Bazaïba, c'est le moment à travailler. Hein? Azaki na afingaki trop, alobaki trop. C'est le moment là ça de quoi est-ce qu'elle est capable. Parce que abimi l'école na biso na IDPS. Ata vidaki chikité. Abimi l'école na biso na IDPS. Ata vidaki chikité. Mais aka même na notion à travailler. À travailler. Ça là plaisir na muntu à la mamba politique fait le docteur Etienne Tshisekedi à travailler pour la République. Est-ce que gâteau ba kabolongo bien par rapport au moni tout le monde batnion sur partenaire son d'être ba côté na 4 tout le monde batu ya batnion sur ba PPRD ba ministre ya ba ML ba ministre tout côté ya nini pe ya nani mwana mboka waza na prison nani Kamere bango pe ba ministre ba bimi na 4. Moi je crois que na moneli depuis ba gouvernement Salama gouvernement est équilibré et ça parce que province union soit se retrouver. Comment ça va gâteauté? Comment ça héritage tata ya wapesa biso? Na ba koko na biso. Eza gâteauté. Loko les héritage tata ya wapesa biso équilibré au chef de l'état sali. Hein? Province tout sur 26 et se retrouver. Même attends le ministère Mogo Bazoui. Mais parti aux gens à pouvoir de ça IDPS. Papa. Ata ba lobi mutonga za mutu mabe. Akabol na bino province union sous produit loko mako. Au sepelate. Ba député musu ba sepelate. Ba ko ko ba député union sous te ba ko ba ministre. Ba député ba kota kinini ya Janine Mabunda o ba kwenga ba kota Janine Mabunda meka bangwana ba télé misu ko lobake na gouvernement e bimi ndeti e ba sepe na ngote net ko zone ko répandre gouvernement. Soki ba lobby que non ba bandi ko sala o bisu to be en chantage. Les chefs va dissoudre l'Assemblée nationale. A dissoudre en ma sécurité mun ko sala zèbre chantage azate. Ala ba prérogative constitutionnelle a dissoudre en ba otira ba chômeur. Et belé ba yebi ndenge ba koti na parlement ba yebi yango. So ba ndiko sala ba jusqu'à de jonjon wana a dissoudre en ba ko ça Janine Mabunda na boule ke ba robima ba ministre ndete simbité on ba bozonga na bango na parti na bango na mutu moni député non sa mo boule ke azonga na pas monsieur Kabila place ba longwaki. Mais so ba zongi na bango pas monsieur Kabila place ba utayi. Ya bizoni. Ba ko dissoudre en mais ba so ba dissoudre en ba zonga asu ba député té. Pour ba député belé bazakuna ba ebinde ni tamusu ba komeli ba député so ba sali ba bilo wana nous devons travailler pour la République démocratique du Congo qui est notre maman na bien il les érabima abula bima ministre est-ce que biso to refuser droit ko refa comme ministre c'est son rêve à lui est-ce que ça volonté de Nzambe so biso fa to chena liste Patrick Mouya ba cheke na liste côté na bango abimi est-ce que biso fa Eliezer fa tu na bato batindaki azana continue muntu asala liste ya compte na bango Eliezer faut que nous retourne mais pourquoi comme on a un examen d'état et bimité à ça prendre la muntu wana et ça pour ma fachité merci ça problème ma fachité to ro sembola bana mboka ba kolanda biso ba te belé balanda canaliste to salaka le pe to moni mokunani o azalaki ancien président na biso Kabila Kabange bakendaki ko visiter pa bata MONUSCO ko luka pona ko tia pe na kati nini est-ce que monsieur Kabila ba ko luka président faut que monsieur Kabila moto esa longwana oui puis politique ezana ba les tenants et les aboutissants soki mama wana ya MONUSCO ake ko luka Kabila pa solo lae ayebiti na ke ko lukela ye Kabila za mukepete na rana ya Kabila za pe na batu na ye oyo bayokela ka ye baza fidèle pe na ye mama wana yebi pourquoi ke ko luka Kabila ayebiti na ne ake ko luka wana c'est la politique parce que na politique oyo lo ba maraboye été c'est ça la politique et les secrets au monde maman na yebi pourquoi ke luka Kabila mais c'est Kabila ça lo baka kala ke MONUSCO ne zo sa elo ti na mboka ndire bango bazo pour ça les sous guerre na kati est ba longola bango maintenant si ba monaka lo kwa lo bilo kuta mais lo ba tout ce que ba comprendre ke lo baka bo solo oui
alobaka bosolo mais ngapo na ngana koloba ezali na ngoka fo fuya parce que bato wana bazo bimisa mobulu kuna na este wana Kabila tant azali président ayebi bango bien ayebi bango et Kabila wana azali président ayebi na force aussi lisa biloko wana mais ayebi pourquoi ko aussi lisa ngote ayebi bato mais mo ka boira bato ngo lisusa nga ba dégager bango mais soki ba dégager bango eza na biloko mususu ko bandango ko pelisa moto mususu ko incapable au bomango au moluka pe ba voisin ba yana mai ba bomango même mo to pelisa moto wana ozo comprendre o pelisa bien menga na tumba 1 hectare 10 hectares ezo tumba ma 10 hectares on ego tumba mate na benga ba voisin ba to bomango ozo comprendre période to komi yango wana mais en tant que un ancien président azana droit peta mususu bato a MONUSCO ba ngomona e ba solana eza na oma bete avi no atake mwana mboka atake yo moto landaka politique atake yo pe moto zalaka na parti na bino yebike est-ce que MONUSCO wana e bakisa un plus na mboka to zo détruire mboka nazo ebisa o lelo sincèrement bato ba Hollande mission yo ba fungola matoyi ba yoka soki es dépendaka na nga Richard MONUSCO ko zala na Congo te parce que na Angola il y avait l'INAVEM 1 l'INAVEM 2 l'INAVEM 3 ba amplifia guerre na Angola au mona guerre salamatina capitale Savimpina président Eduardo babunda en plein centre Luanda ezali batuana les jours où le président José Eduardo dos Santos aloba que non l'INAVEM 1 l'INAVEM 2 ba quitter Angola et umelaka te Savimpi Machiavel akufaka Angola zo kimia bato wana bayaka na kimia te bato wana basalaka ba business na bango bayaka na kimia te kanti soko mboka na biso eza na minere ya nyama bato wana bakotele bino eza lokola kitsekwa koti na kosima sika do soko zui kosimu wana okumbia wana pressing te kitseko banda ko doda yo kaka ti ya kobima awa yo kisoni il faut vraiment fungola miso parce que il soki moyen yali babenga force mususu lokola SADC lokola banini avec mission moko bien limitée bien précise mission wana mususu FARDC et sala yango on a des bons soldats ouais, mais il faut que commandement il y a bien parce que il y a pas de mauvais troupes il y a que de mauvais chefs commandement il y a bien na commandement wana avec troupes motivées et c'est la seconde to neutraliser seconde to moni Israël moto mbato bimisa ba vérité awa par rapport ko loba ke bino bike obeda to zana ba soda bien Israël moto mbato bimisa ba salaire na bango esaki mbuto batako simba Israël mutombo alobaka oloba moni baza ba journaliste na journalisme ezana makambo nde bosala journalisme ezana makambo mususu ko loba ngo boyete parce que makambo wana mususu ekotaka na ba secret d'état bosala zo ki vérité aso ata ezana ngo vérité faut ba neni ya ko traiter yango parce que bato ebele ba ko comprendre yo bien te olobi no vérité bato ebele ba ko le somasi alobaka vérité ba farisé ba comprendre ete o bazaki destiné te à comprendre omona ane réinterpellé bayoki na sepelaki na chef à télé 50 Jean-Marie Kassamba en tant que président national ya ba ni na ba journaliste directement azoki le problème au bon à se saisir à que amoni tout ba libérer toza suna anero wana te ya kokanga ba journaliste c'est là balingaki ta musuba yokai qui bien la musa mémoire qui aime sous soudan puis balobaki par rapport à ba salaire ba dozo ko la musa ba mémoire sous mbutu ngaka kota lisusu na kati na bango oui c'est une vérité et bimaki ko interpeller pe chef de l'état et bata musu makambo oyo mais style ya robimisa on a ba média de temps musu ezalaki moi lolenge eta moi lolenge parce que Israël Mutombo so ka sengo audience akuta na chef de l'état il fait asanga audience trop chef ayoka sengi baboya te soka insister chef ayoka chef ayoka ayoka ye ba tala na gene osa banquette nanga ya ça et ça nga na osa la banquette na commune Ngalema na commune ya chef de l'état eza na veni moko zawana babe yango aveni loya mais je ne sais pas
avenue wana qu'est-ce qu'il faut faire nazo mituna na ngali masi ya bourgmestre hein soki la population ndenge za koteka na kati ya potopoto na kati ya moi je plaire nazo interpeller gouverneur Gentini Ngobila pour avenue wana loya ou le bourgmestre ya ngali mawana qu'est-ce qu'il fait est-ce que batu peuple congolais na mboka na ye akufana ndenge wana akuteka biloko kubilia ndenge wana batu basombi bilia na Congo na commune présidentielle non so mupaya ye aye kokota ndenge wana bakoconsidérer biso banyama bakoconsidérer biso batu te banyama donc wana eza pas de responsabilité na biso bakongole wana ya mundele te biso to continuer to kala mingi te to tika na 3 questions to 2 questions pour to bloquer na biso na émission na biso o to sembola ka ba ndeko na biso ba diaspora ba libanda ba vérité ozoleka na mboka na biso mais tout le monde peut awa gouvernement bimi ba CP le gouvernement bimi on peut pas gouvernement chance ya combien de mois 2 mois to 3 mois to 6 mois en tout cas le les gouvernement ya ba warriors ba guerrier donc ba bunda bina makasi ba bimisa bina énergie peuple à sentir combien de mois ba moi na kopesa te biso za sur le terrain biso mission na biso to sala enquête to sala banquette to zoka to zozwa to récolter to mona donc ngaso na sala émission na bino likambo e ba likambo na zalaki na to biso venir loya na zalaki wana pe na zo sala donc soki ata ba ke ba vérifier ba mona makamuna lobaki eta bongo pona linga makoko za te ozaki na parti IDPS ton gouvernement bimaki to mona ki par rapport to tsaki micro baladaire le même jour gouvernement to mona ki batinde bazolela to mona ki batay parti IDPS ni bazolo bake gouvernement ebimi to boyi ba ministre o bazu ba poste batsa ba ndeko na bango na misala bazwa bato ba souffrir batsa ba na misala ko mate to mona na kata nini mo na kata cabinet mo dinde ko sengde ko mais ata muto a souffrir na parti IDPS azati est-ce makamwane ko koma vraiment on a un problème très grave à soulever hein eza makasi mingi na sens ndingi non bato bazotondisa bandeko na ba cabinet na bango chef de l'état alingi biloko wana te on dit opo souffra ah oui na souffra ngayo na fali le premier jour ni le bimaka na yaka na kuti ya ka lundi na kuti abakangi na bia c'est que mutu moko ministre na kala na bina bimi yango boki ko sepela par rapport ko soit sous ko travailler na bango to bana ko tonna nzambe na lito to sali chef na biso mudakoma président Félix Antoine Tshisekedi yango to bana o remercier to to salari te lundi wana to zaki te na maison mais to zo senga sikoyo ba combattant nga nazo plaider que bazo sala makambo francophonie bazo ba combattant bazala ta ba journalier ya pamba so bazo futa bango ne fiske par jour ba futa bango ta $15 par jour pendant une année ba osama makambo wana hein bango sans été ba koloba kaka bana mai ba ko se retrouver bazo ba combattant ba charger ka satanga na prélever bango pour na jeu ya francophonie mutu na mutu to kaze chaque combattant ya chaque commune to kaze place mo basala musala to zuya bandalungu to che bango na liste to pesi bango awa na piscine place ba usala nini ya ja francophonie babandi ko sala comme main d'œuvre wana chaque jour bazo zo $15 so asali mo ekonzo na e na tsuka ngonda obimana mo eloko na e to zuya ya kitambo ndenge mongolo kola bandala na kitambo za jimele to zuya bandala na kitambo to zuya bana ya kaluka ba yepe koto tozui ya kasavubu tozui ba combattant nyonso wana ba travailler pendant une année par jour so bazozwa kaka $15 na ye par jour oko sentir mbongo ko circuler na ville mo Kinshasa et puis au mona bato ba kokoma na pouvoir d'achat combattant olela sute au mona combattant olo basute biso to bundaki tozui te ba ozwa ba oba okena ba ministère ba kena ba ministère mais na ba ministère kozwa famille na yo to tondisa kuna mibeko pe lingi yango te baza na raison bana baza bata parti na parti ya IDPS mais baza na raison ba bunditi papa biso tuzo signer masasi babeti mutu to alali na bandeko oyo bafandi awo mutu alali fo bozwa mbangu bo chepe mini bozo continuer na mabanga na moka si voit qui parti moka lobby que ba pesa ba comédien ni assurance ya maladie mais bango baza ni na maladie te mutapesa bango les premières dames à ceux qui perdent au la pena kana bango pesa bango bato ba tele makalibanda na bato balobaka ni babenga bango matinée politique ko balobaka na tongo pe midi wana so bazia assurance ya maladie ça la bango pe bien oui assurance ya maladie elo pe na osenga na bande ona biso ba combattant batika nanu
ba exploitera bango te pona ba $100. Mutu moko échoué na ba blongoli na poste tanga ya na $100 apesi bino bo no mela zododo. Bango pe balata sens ya responsabilité. Parce que so balati sens ya responsabilité te. Ba ozwa bango comme ba responsable na ba misala ndeni. Batika nanu viwa na zododo tumba kwa zolo batika ngonano. Batala litu o bango babundi, place ni bako kaze bango. Ba chantier yango elingi bande ya francophonie. Bako kota wana. To lingi te na ba chantier ya francophonie. Batu mombo ya église moko boye babunda te. Babanda utinda balisa batu wana baya. Non, wande to lingi te. Wande bo lingi te. Dernière question pour to bloquer na biso na émission batebele balandaka biso na Congo France et pas boss Mesedi di Pumba. Le batu na pe Moïse Katumbi avi na omona telemi wapi. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi ye wana ye na le président Moïse Katumbi que je salue. Ye wana bazo comprendre distance na été azanet côté aza côté mo baza président côté ya lamuka mais tebi mutazala kana mozito. Bon, makamna bango la munga ngapena nga kota ngote na tala ngo na tala bango ni ba potara mamuna bango. Mais ye Moïse président Moïse Katumbi azana union sacrée. Te ba comprendre bien mais so landa kini. Azana union sacrée atini ba ministre na e ba kulutulu tundula bazawana. Ba ministre na e kulutulu tundula c'est quand même aza cerveau. Bazawana ana batu ya tindi basale la république. Nga nazo linga te ba lobageno basale li Félix na ligne yango te. Basale la république parce que la république aza mama na biso. République maman na biso. Qu'est-ce que nous devons faire pour la République démocratique du Congo? Parce que il y a fandi biso apesi biso mabele. Azo c'est la siko biso bana na ito sale la e. Basale la République. Moïse Katumbi azala neka clean. Azala ka clean. So azaka clean. Tokolobela e, tokolobela. Mais so azaka clean te, tokoloba pe kaka. Par rapport à vice ya gouverneur par rapport au Kolongola. Kolongola Nerombung. Nga nazo regretter fort likamwana o salami ya kolongola Nerombung mfumu wa banga moyo. Nazo regretter na makasi. Mais loko na osenga na gouverneur kulutu Gentili Ngobila. Lokola Nerombung mfumu wa banga moyo alongwe na motion wana. Bongisa ville. Na uti ko yebisa o makambo loya. Eza Nerombung mbongo te. Eza na prérogative yo Gentili Ngobila. Bourgoumès c'est Ngalema wana. Il faut absolument rien. C'est biso moto outi na Ngalema. Keno yemoko gouverneur Gentili aya kakate na DGC akota loya atala venu wana. Aya atala. Nerombunga longwe. Bongisa ville ya Kinshasa parce que soko bongisi ville ya Kinshasa te. Ebimika salite. Bato bafunda kayo ke yo ta mususu o combataka président na ndenge ya mutu na sema ko likolo bato wana ba raison biso to funda ka yote ba jango ndetse banda ka bo mona ba longoli o mwa ba yo zongisa ye mona mutaki visa komi likolo ezala na ngo na mudete komi na mboka na biso ndete ba jango komi pamba ezala kana eza politique yango to senga na gouverneur Gentili Ngobila abongisa ville ya Kinshasa abenda ba bourgmestre na ye matoi bazala ba pire petite basala la ye musala parce que il y a un compte à rendre na président de la République. Pour assemblée provinciale ba députés provinciaux, ba ça na ba eloté. Ba ça la rien, na mona te libore ba députés provinciaux ba to tambola, ba ya place fulani, ba ya place ba ça la eloté. Ba ça la rapport ba loka ba ko isanani mais simba dite. Ba ko sana godem poy. Mais to na bisa bino pona godem poy. Ba ko sa godem poy te, tata na bango bata acha hôtel na IDPS. Elle est là. Elle est là. Beaucoup ko isete. Beaucoup ça godem poïte quel que soit quand politique na e perdre na bango a semagi na IDPS ndaku na bango ndaku ali boso ya IDPS na bandalungu en place to ça ba réunion na manzao chez ba godem poïte et pas perdre na ba. Merci to komi na suka bo monde ba symbole bino par rapport ma nyonso ezole kana mboka na biso par rapport ya effet nyonso do ça na mboka rapport à gouvernement ndenge bimi par rapport congolais sur la gouvernement na mpe avi na bango na gouvernement so ba gouvernement bimi ba ozwa misala to gouvernement ko psilisa mbala moko ni meze faut gouvernement vanda ba banda ko travailler to ba nana sali bien nana sali mabe nani to ko longola nani to ko simba nani oyo azani na intérêt azana posa intérêt ya mboka pozala même vision na mokonza mboka Fachi Beton oyo ayeli biso na un état de droit o batebele bazolinga ye message asu ko pesa na ba diaspora na ba konza mboka na ba ministre ba bimi ezani. D'abord message asu na pesa ba diaspora ba ndebo nyonso na linga bino mingi
quelle que soit tendance na bino tous un problème il y a république il y a problème individualité il y a problème il y a tribu moroté ne batu mususu bazana ba en na mitema par rapport ya province mo par rapport ya tribu nga naza ne Congo Congo central mais na beti 27 ans na IDPS par rapport à philosophie ya docteur Etienne Tshisekedi ndeto landaki na projet de société na tozati lelo na président na biso Fachi azosa la continuité bolongo la ba haine tribal bolongo la ba haine oyali ya province et bloqué bino spirituellement parce que là vous faites la guerre contre Tata Yahweh moko bofungo la ba chaîne wana kat na bino bana poto bino batote biso linga ekolo boyete te bino te muto bosala ngo bolongo la yango bondi ma volonté Tata Nzambe salama na Congo pour bénédiction ekita na biso na bino toza vivant na bana na biso na bana ya bana na biso bolongo la ba haine tribal et au même biso nulle part tribalisme est un poison ko enseigner te bana non anda wote on ngala linga muluba te on ngala linga mutabandundu te on ngala linga muswahili te bolongo la haine tribal wana na osenga na ba diaspora ngala za ne Congo nga je suis un ne Congo mais haine tribal na mutema na ngeko zalate muluba c'est mon frère muswahili c'est mon frère mongala c'est mon frère hein tout travailler pour na Congo pour na intérêt à bana Congo c'est ça. Merci to komi na suka to silisi par rapport au sale interview na biso analyse to sale la rabino na ba mboka na biso balinga avantage ya mboka bato ba ka vérité bato ba ka bosembo pona mboka na biso merci na monsieur Dedi pomba ba sa biso chance pona to sembo la bino ma union se zole kana mboka na biso merci na onezim bat na sima caméra Christian Touré mu kenge vraiment sale la radio bilil nyonso bo mona ka merci l'équipe technique mobimba ba zo sala mosala kitoko na bango pona ko lakisa force ya Congo France merci na mame Milinze Mba oaza sponsor na biso merci na ONG Diko ya papa Léon Banze na ko bo santé Pauline Ngengo o apesa ba biso ma chance pe lisusu kota la chaîne pour partager l'émission na biso ngala mito kota mbala sima ciao Congo France Misona bango bango na biso misona bango ekara molai Congo.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com